dossier sur dossier bandeko nanga awa tozaka na makambo ya bana na biso ya famille bota kande tolobaka bandeko nanga bano yo en tout cas ezalaka toujours lipamboli boza bana ya malamu boye kokutana pe na mama ya malonga mama pe ya malamu bana ya famille bota déjà na ba éducation de base bazalaka déjà na ba éducation ya bien likolo nango baye kokutana pe na mama ya malonga mama ya malamu poutine de l'écriture la patronne na Belleville Kandi bandeko nanga tango baye kokota pe kuna masolo pe ya kitoko kandenge ezalaka yango pe ekoti evandisi pe bana ezalaka toujours bongo bandeko nanga lelo toye tonton na biso international tonton Kovo d'or na bandi biso nyonso toyebi tonton Kovo d'or en tout cas kandenge bomona batu na biso ya bavazin balobaki ke non bango baye ko corriger biso tonton Kovo d'or pe de son côté quand ndenge biso nyonso to silika to tomboka tozo yebisa bango vérité ye pe de son côté aye na ba vérité moko ya kosakana te concernant toujours bilamba bango bazokufela ka bilamba bazota la salle de fête o balwaki te bango bazokufela ka bilamba la famille ngana lobaka to sekananu s'il vous plaît boya ko sikisanga na ba commentaire te o ata bino moko bilamba oyo bana batie kokotisa ba position na ba position po bakabila bango bambongo bakendo soba bilamba nzambe ya mawa bilamba yango tomona takutu bilamba ya malunga te biso tokanisa kike bakolata ta bilamba oyo ba ini edo balata ba nigérien ba ini edo o balata ta na ba série ya kala na ba remise ya ba trophée na bango biso tokanisa kende bilamba bakolata nzoka batie kolatela biso ka bilamba nzambe na lola likolo nango awa banzoto zosala bango pasi talaka batindiki bango kotoyo batie kotia bango kotoyo batie bango misapi kotoyo batie bango nzambe likolo ka elamba bino bokanisi ke no elamba ona lati nde kosala somo na nini na Kongo mobimba esali nango pe somo te bato ko envier yango ba envier yango pété bakoto kolula yango baluli yango pété siko nani muto a perdre wana botika na ba douleur yango botala ba démarche bakoka kotambola te omona neti omoni mwasi ezalaka toujours bien ozotambola na fier surtout ceux que zana ba douleur te moi fier moko boye de marche na yo naturel ya moi fier bomoni neti ya sika ya kitoko batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh Biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh Biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom Biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh Biashara Tokos Gersh Biashara c'est la qualité Gersh Biashara bisika masolo ya kitoko na bandolo bomona kandenge ba Davina apo atambolaka na démarche na ye ya fier ya kitoko bo sentir penza ke kuna ba douleur ezate kuna ba kotisa misapi te kuna ba kotisa balinda lindo otala penza démarche na ye naturel misapi batiaka kuna te bapasi eza te
soki boye kotala bana ba Nikita, boye kotala ba Parus, boye kotala bana mosusu ba Miriam, boye kotala bana na biso mosusu ba Patricia. Donc boko sentir penza que bana batambolaka naturellement penza. Pourquoi? Parce que batiaka misapite, batindikaka bango te ke non lelo tokosala ngo boy, lelo tokosala ngo boy pona pesa yo mbongo. Ba Maria wana longondo bokotikala komona ba position wana, bokotikala komona plutôt ba démarche te ke non neti mutu moko azana ba infection moko zo soye makasi. Zambe na lola tonton kovodo alobi bake penza komi luka na somba ilamba ya kombo na somba ilamba nzambe boliaka oyo penza bomoni ke ekobonga na makoki na bino, boliaka oyo ekobongaka na makoki na bino, yango bomona ba concurrence ya malonga nzambe na lola bokenda misala bokenda yango bokota kindumba moko je ne sais pas. Bino na bino bosa la concurrence, bino na bino olie bo se sunga la famille boyebi awedi na biso ya Bellevue TV donc harmonie o ezalaki na salle ezalaki penza kitoko bo sentir place te gravandi Parus azawana akena mutu ya tegra asimbi abongisi pour sentir penza que il y a de l'amour, pour travailler ensemble, bozo se sunga na bino. Davina ye retard, il fallait que mona ndenge baninga mosusu bayambaki ye. Bo sentir penza bolingo na kati na bango, bo sentir penza que non il y a de l'amour. Davina na ye retard. Trophée na ye babengi nanu ayete sa sœur Linda ke kozwela ye trophée bo sentir nanu Linda na minute wana nanu atikala kozwa trophée te mais bo sentir façon Linda memaki trophée likolo nango la famille tango tokomi tango bazo remettre bato ba trophée na bango il faut bana baloba bo sentir pe ke non bazo wele la koloba te ke mama Bellevue merci beaucoup ba wele lango te. Pourquoi? Parce que déjà, yebike et pas ya famille libota, c'est de l'amour d'abord. Les camions sont bolingo. Bana na biso ba mérita ba trophée à musala. Famille libota ba mérita ba trophée na bango musala. Bango bazwa trophée à kindumba te. Bazwa trophée à concurrence te. Bazwa penza trophée à musala. Yango bomona ata ye moko mama na biso la patron na Bellevue Kandi. Bomona ye façon bando kende na makambu na ye. François Bandobi kotisa na makambu na ye. Donc vous sentez penza que non awa dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambu sur makambu. Ndenge azo kende na bana na azo mema bana na ye. Vous sentez vraiment que mwana na mwana a mérita ki trophée na ye. Ce qu'on a bavazine. Kuna ezalaki ti mama zo kendo remettre trophée vous sentez penza que ye moko na se ya motema yebika ke no ba trophée ki ndumba yango na opesa kabino ba trophée ya concurrence yango bomona bana mosusu bazaki na talent na machone ka kombo neti ba Naomi Lokwa azaki mwana wana azaki na talent makasi na bando linga ye mingi mais malheureusement lelo oyo likolo ya fier ba sala ba film ba yebike mokili mobimbe kotala bato bakotala mibali ebele bakotala na sala film comme ça na zwa mwa mobali ezaka pasi na sala fier na nga nyonso na zwa mwa mobali siko bana na biso bakenda pona osala fierté bakenda pona osala musala. Famille Bota est les meilleurs fans du monde. La famille toza ba meilleurs fans biso famille Bota parce que maman na biso alamba biloko malonga. Parce que bana na biso ba jouaka kitoko. Bana na biso penza ba jouaka kitoko. Yango to senga pe na mama Bellevue atie la biso pe tonton na biso Katbi. To yebi ke Katbi azana misale belé o mama il faut abongisa. Mama pesa ye moi chance. Katbi na biso pe akota penza permanent na famille Bota. Quand ndenge mama abongisaki grâce luzolo parce que tant grâce à bandaki en tout cas ezalaki ebele o mama il fallait sala. Alors maman yaki kokotisa ye a travailler ki grâce lelo grâce a komi na niveau moko kitoko. To sengi pe na mama at kotisa biso pe Katbi
abongisaka ndenge abongisaka bato ka ndenge aformaka la famille tolanda nanu tonton kovo nalobi mwa mingi toyoka ye nanu makambo aye kobimisa mpona bavasin mpona bakamaradi na ye tonton kovo aza somo nalobi boye navandaki nanga bolingi kaka naloba nzambe na ngai bana ya kamaradi nanga sila ata nalobi na koloba te bolingaka naloba mpo nini ata bino moko na batayere na bino batongeli bino babilamba lokola bakizengi bolongola elamba bo elamba forme eza lisusu te forme ezalaki kaka na mapapo ya ndeke na mapapo ya avion ya boevite nga pardon na mposa koloba te ndeti Naomi loba nzambe merci Naomi loko aloba nzambe merci opesi ngai madame Liziba merci beaucoup madame Liziba olongoli Naomi na soni mpo Naomi pa nga afingama olongoli pour ça tali qualité ya robe ya Naomi elakisi ke wuti na boutique ya madame Liziba po tomona pe Aïda tomonaki pe Aïda pe ndenge alataki robe wana ezwaki Aïda kitoko esalaki Aïda wow en tout cas madame Liziba azalaka na bakalite siko bino bano ya choko wana monga bokanga motema madame Liziba elukelanga ta robe kitoko yoki kotungisa mapapu moko ya avion soki nzambe nana posa koloba te nzambe bana ndeko na ngai bana camarade na ngai sila balobisaka kaka non mi yebisa madame Liziba merci beaucoup po yo po ngako finga ya omoni robe Naomi ezalaki wow ezalaki super pour commande spéciale ya madame Liziba pe wana eza pe ba collection o ya 2027 2026 mais 2027 ce qu'on a mis à la tiango madame Liziba merci beaucoup zalaka wana po olongola Naomi soni moko boye po son Naomi azaki na madame Liziba te ngala taka lokwa ba mbembe lokwa ba ndeko ne ba mbembe ndenge balataki madame Liziba félicitations yo mwana atoko yo ki osala fo WhatsApp na yo kuna ofingi yo moko mikosi makambo ngo mesana na ba faux compte ozana nango aloki otinda na Brazzaville po Brazzaville ba défendre yo Kinshasa ba lebi ko défendre yo okomi na Brazza mwana atoko éviter nga naoya pe mwana bata famille bota mwana bata mama Belvi Kandila patrona yoke lamba ndenge vandi na njoto mwana Maria ti tozaka na bana kitoko pardon na mwindu na ye ne lamba lati na coiffure ti wow super en tout cas famille bota 600 na tika 100 na ebite so bino botani na commentaire 600 na tika 100 Maria mwana bata famille bota mwana Belvi Kandila patrona mwana biso moko ya bolingo ya kitoko tolingaki mingi wow obi ya moso na otala Maria epia na pongi mwana moko kitoko mwindu ndumba te bapibiaki pe mutakala te akana ba respect na ye moko boye omweso na oloba na Maria na kanga miso po nini pona aka trop sire na mwano Maria mwana kitoko mwana zamba pesi biso na losambo Maria oza bien nelinga ko mingi je t'aime ndeko bato Linda ndeko bato Davina apwa leki bato Sylvie ndeko bato Kenny kana bandeko na mobali batif body ti Mario za fin libota ya boye na moda na nto la eloko na moni eza kaka desordre bon Davina apwa mama millionnaire Pada vyo se kama be desordre ya boye na mona la mais obi kenzo mango pena tuketa kitoko ezui mais il y a il faut que c'est important dans un certain âge il y a des choses qu'on vous dit pas logiquement mais Davina ma tête que connais ça bien les Cameroun là c'est ça l'amour tu dans ça là ah oui c'est ça mais dès qu'il n'a pas en tout cas je sais pas quoi c'est le charisme ça doit être inné ça doit être naturel
Non, mais surtout, il faut éviter trop les désordres. Les désordres, il faut éviter. Non, les désordres, Soit c'est pas classique, bien. soit Non, non, classique. non. C'est pas bien. En tout cas, c'est pas bien les désordres. Les autres, pas bien, quoi. Ça, au fait, ça reflète pas la bonne éducation, ça reflète pas la Et puis, classe. vidéo, boy, na bona, na, no, de. Là. Oh, Et attends, les gens civilisés sont ordonnés. Il n'y a pas de désordre. Pas de désordre. Non. Bon, on peut tourner s'il vous plaît, c'est ça? Yes. Merci beaucoup, tonton Kovo. Na makambo alobi, hein. Bato mosu bakomi ko comparer Tina Aïda. Ndenge alataki. Oh, Aïda kuta bimaki bien te. Bino penza, hein. Boza bato, hein. Pardon, botika biso to vanda. Bomoni bajara ilamba oyo Maria Longondo alataki. Bajara ilamba oyo bategra balataki année passée na ba année oyo. Babilamba o balinda coach balataki. Davina apo balataki. Banani mosusu. Myriam n'était pas là parce qu'elle était éprouvée. Parus, Patricia, Kenny. Mwana na biso oyo azalaka na esengo nani wana Ralia. Boyebi bilamba o balata. Soki boke kotala na ba awedi ya ba pays mosusu neti ba Nigériens, ba Sud-Africains, ba Zambiens. Vous allez vraiment comprendre que bana na biso ba ezwaki penza style ba yebi que non awa to kende na soirée ya mariage te. To kende na fête anniversaire te. To ke pona ba remise ya ba trophée. Donc ba planifier ki ba lata ki penza kitoko. En tout cas, nakolobango nako répéter ango lisusu. Kozala na mama neti Belvi Kandi, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que quand ndenge tolandaki conférence oya salaki na journée internationale de la femme, Belvi Kandi apesaki bana na message alobi tango boya na musala, boya kosala, bozoya pona osala concurrence te, bozoya pona komeka koleka baninga te. Yo donne le meilleur de toi. Bimisa ba capacité o eza na kati, c'est ce qui compte. Ozana besoin te que non oya kolakisa biso ke no yondo yebi français koleka bato nyonso te, yondo yebi anglais koleka bato nyonso te, yondo oza kitoko koleka bato nyonso te, mais bimisa o eza na kati yango toza nango posa. En tout cas, ezalaki conseil moko o na kopesa pe ata ba voisin bino bo landa biso. C'est vrai boke na groupe wana boye kokutana na chef ya ndumba ya paka Juma, ndumba ya kubimaka na mibali na ba Jimmy Belao. Wana koto toyebi ba Jimmy Belao, siko ba mosusu o mosusu toyebi te. Na ba boss ya lelo ba komi ba boss moko ya salite. Omona mutu mosusu na mino ya brosaka te neti ba Océan Tambo wana. Likolo ya mbongo ozondima batia yo misapi kotoyo, babalusa yo kotoyo, bakende na yo kotoyo likolo ka ya mbongo.